ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bonjour, bonsoir fidèles internautes, ça dépend. Na ero bozweli biso kimia Irénée partout na mabota na bino ndito lobaka toujours toye ko pesa bino basango oyo et salemi mokolo alelo vite pour na tina ko talisa bino lolenge kanimboka ezotambola to lobaka toujours Jésus-Christ est le number one. Na mokolo alelo esengeli koyeba que attentat elingi kosalama contre Félix Tshisekedi avion oyo amatelaki na yango po ya Kinshasa ezarami bale biso stoyebi mais premier avion na ye batire yango masasi oyo ekwei esali crash na kopesa bino ba détail ya contenu yango na kati ya ba analyse na biso ya mokolo ya lelo esengeli koyeba ko inauguration ya usine kuna na Bukavu elekaki avec pacte pe idéologie ya danger or na ebisa bino que usine wana batu balobi que parce que ngana zo information na source te ezali ya ex-président ya Nigeria nde baki ko inaugurer yango to mona ki ndeko Kabila Kabangi azalaki wana te mais Félix Tshisekedi akendaki ko inaugurer yango te biso ce que c'est deux points certains et que boyo kanizate entre FCC na cash Kabila na Félix bazo kana susute na mokolo lobby bozwa ki déjà message circulaki na ma réseaux sociaux que avion oyo ezana ba technicien ya chef de l'état et bungi na radar ezomona tezaki pe na mutuka ya président de la république na kati na radar ezomona na te bazoluka bayeba soki ezali wapi na mukolo alelo information est parvenir et pas ina biso que avion yango et ça là qui crash bel et bien kuna na est de la république voilà ndena uti ko ebisa bino bande konangai epesi pasi kolonga na bango na Bukavu bakendeki Beni na Beni kuna boyebi milio so sangwesi ekomela kibiso makambo nini elekaki kuna na bozongi na bango bandeko oyo bakutani na liwa na nzela esami lolenge kani boyebi nyonso que président azalaka na batu na cortège na tambolaka na bango wakendaki na bango kuna na tournée wana esengeli balanda ye na sima avion à chef de l'état zara toujours liboso bato balandi bazaka na sima et yambala oyo chef de l'état zaki na sima avion bateau bazaki na ye cortège na ye bazalaki liboso à notre grande surprise selon ma information autopusée la source tirer avion ya liboso oyo bakanisa ki Félix Tshisekedi azana kati et avion wana ekweyaki elongwe banda Bukavu et qu'on se retrouvé na Maniema mais biso ba epesi information na presse officielle que avion wana ezomona na te na radar et sali crash oyo et causé 350 personnes oyo bakufi place avion wana et s'écraser bato bazaki na kati 8 personnes bato ya presse oyo tebi na bakombo na bango ba image zo le kawana na bato ya sécurité chef de l'état tala ndenge Félix azui mawana elongi abosani na mwasi na sima ndenge bozomona na photo wana epesi pasi libala wana tolobaki kokende musika te tala lelo attentat esalami déjà pona tina ete kolakisaki avertissement ezali déjà signe moko ya mabe Félix azana mboka te azana tournée Kabila Kabangi ake na Kanchach point d'interrogation ake koluka nini heureusement basoda bazalaki kamwa sage mbali boso basali kama bongo bapekisa ki akota Kabila na Kanchacha ke koluka nini en tout cas bande konangana continue ko réalité bino sous fait ministre chargé ya défense oyo fala ki na cortège ya président de la république abati pe na mutuka ba komi na aéroport jour oyo Félix fallait a voyager pour na Bukavu azonga qui est chargé à défense azonga qui azamuto FCC balusi mutuka azongi ndako akenda kite ponani c'est que makambona nyoso bango bayeba ki ketombo kokende voilà to tirer boye maman mboko ezana matanga tamboko ezana matanga to cha Alexis Tambo Mwamba lobaki nazana nga mukolo na kokana tazongi Kabila tala niveau ya ruizi ya batu oyo bande konanga lelo to ngeto zana matanga ke Félix Tshisekedi akufi pona balukaki baboma ye batire avion bakosa binote avion wana ekwei esali marambo ebele nde toza boto na deuil national bande kwa IDPS batikaki bongo te
bande kwa IDPS batomboki to ebité bango batomboka na bango kaka tango to ebiseki bango lia na ndoki akolia. Et voilà aujourd'hui ba réaction na bango to kitaki wana pona bino pona ko zwa yango ko talisa bino eloko basali epesi biso esengo na koloba esengo na biso ko yana ko expliquer bino pourquoi ba bambi ndeko Augustin Kabuya ba sachet ya mai yena papa na biso Kabound Jean-Marc obo benga na komba Caroline tingati mnaluba ba bambi bango mai na ndenga ko sakala te ba bimiseli bango ba vérité ke bolia kambongo Kabila bokenda ko mata ba cheval na kinga kati. Voilà ba acte sengeli oyo to louer et sengeli salema tala ndenge to ngeto perdre mokolo alelo pona ba malice na bango ole bazana po ba protéger Félix Tshisekedi bango bazana po balia ka bambongo na ebisa kimino mikolo eleka kike botala na ceinture ya chef de l'état to ebibiso no soki ba garde bazala wana bazala ba mallette o ezala anti radar bazala mais na cortège ya Félix ezara mingi te bayaka nango. En plus ba garde wana président de la République azoleka bango ba so na téléphone ba communiquer nini pe na banani. Point d'interrogation. En tout cas, bandeko ya kolobeza mingi. Tous on a un élément au non commet. En tout cas, tous on a la plateau na biso pour na kosala analyse. C'est parti.
Viva! 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 Awa, biso tozali na kanda ya acte oyo esalami. Combattant nyonso azali tellement monté. Eloko tozosenga makambo esalamaki de manière professionnelle. Eloko ezali toyeba nani asali mission, banani batindi ke avion présidentiel ezala touché, même na eloko. D'abord, nel cortège ndenge salamaka. Toyeba nani asali ke cortège présidentiel. D'abord, ezali Antonov oyo ememaka équipage ya moto ya Fati oyo ememaka le logistique présidentiel. Nani apesi idée babattre l'avion wana. Donc montango tokoyeba ye. Soki ezali Kabila ali média akozala ko permettre Cellulaire. Ali média. Donc ezali débatté. Le casson. Ezali débatté dans minute déjà. Awa méchant. Awa ezali bibeba. Donc bon ende to lingaka. Mikolo mutama kicha moana ça président aloba papa wana besoin président aloba poto yo kaya sur la mission décision il faut tokotika kaso fatia lobi kake fatia lobi te tokotika te siko pona batu oyo bakufi wana bolobi nini papa wana kutu charge Kabila te bakanga Kabila pona biso coalition banda lelo esili tobomi coalition bana posa lelo tobomi yango ke Kabila bakanga to kabola biso to lakisa na motema malamu ide pesa to boy yemo ko na mabela bango basali to lakisa na motema malamu bana reconnaissante na tumo esili avion dindeli wapi avion kwa wapi Kabila papa ozokende parde chemete ngambo balakisi biso deja motema mabe elobi ke na molimo bamomi deja président etikalaki nde babatre charnellement tolobi boye article 78 nde moto epesaki biso coalitionna FCC kobanda lelo oyebisa président Félix aza Jésus-Christ te aza Nzambe te coalitionna tosali nini biso tuwapi Voilà, merci fidèle internaute Botikolanda Botikotala bino moko bomoni mboka oyo lolenge zokende lolenge kani Kabila zala maile mabe ya koboma Félix Tshisekedi na yango il fallait batika kaka tant bazaki na mona mais c'est failli le lien kozala bien parce que bango bazala tactile bambemba wana bakatumbi bazaba bazala maele belé mais tala lelo ki kolia nani wapi Vital Kamerhe tant makamno sur Salima le faiseur de chef yango yo azawapi point d'interrogation en même moment biso anamboka za koyinda nazo yebisa bino za koyinda banzeleza barricade toza na bandako kuna pe na mokolo alobi tokisela ki bino musala kito pona kotalisa bino gratuité enseignement o babelelaki bolanda bana oyo nde bazola ces messages pona gratuité enseignement ebongo tozonga pona kochiter na analyse na biso ya mokolo lelo. C'est parti. Les directeurs ont dit comme ça même qu'il allait nous donner les tests de niveau, mais il n'a pas de papier. Il attend que le gouvernement qui puisse lui donner. On a fait un mois, on n'étudie pas. C'est mal la définition de cours. Aucune quitté. Voilà, bandeko balandi bino moko boyo ki bomoni est-ce que zalaka et lobi na ngwata mwana wana gratuité enseignement messi et pour pesa bango t'aider ou bien pour atteindre bango il faut bandeko balandi temps et permettre biso te to comme vraiment na suka na mikolo ekoya to ko zwata ko lobela ngo à long et à large. Abonnez-vous massivement na ABC1 pour la chaîne kaka moko mais la kabino ba actualité bandeko balandi ezo pesa passe comme na mboka ezo tambola boto telema to recto sala révolution to kende to bengana bango to bimisa bango na makasi po o déjà balakisi essaye loko moko ya makasi. En tout cas bandeko balandi moi analyse moko ya muke na mimela kino mukola lelo yango wana grand merci na bino nyonso bokomelanga na numéro za affiché wana to kolemba te pona kobundela mboka. Grand merci à Aimé Kassaka Montréal et à Jimmy Boyembe notre cordon. Quant à moi je vous dis au revoir tokutani, à très bientôt, au revoir. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité.
l'actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television, le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.